Bandeko balandi tokutani ndenge tomesana kokuta na biso na bino na ebisaka bino comme toujours que musala na biso eza ya kopesa bino sango oyo bosengeli nango koyamba bandeko na biso ya basi to ya mibali bao basalaka politique na bao basalaka politique te bao basambelaka na bao basambelaka te pour que mutu nyonso to apesa point de vue na ye parce que c'est aussi un droit lelo bandeko na ngai na sima ya makambu oyo ya ba marche oyo esalemaki ngonga ekomi ya polémique ya kosejete ba responsabilité oyo alobi ngai te oyo alobi te ngai nalobaki kaka me nasalaki te oyo alobi nasalaki te ngai kutu nazalaki te mutu na mutu abandi kowanga na makambu ndenge ezaleli ezala kota opposition ezala kota majorité bamosusu ebele baza na kati ya bahopito bamosusu bazoki bamosusu bakatani makolo bamosusu bakatani maboko makambo ekomi ebele. Qui est responsable de tout ça? To éviter nenge makambo ezali kosalema. Nakati wana bandeko na ngai nani azwaki rôle nini? Bandeko misusu oyo bakosalaka baction. Lecture na bango eza ndenge nini par rapport na oyo uti kosalema. Bamasolo bandeko na ngai eza makambo ya kobeta lokuta te na nini ndenge na yokaki bandeko bakobenga nga ndeko Eliezer tokike Kabila o babete na lobi bo vanda na bino calme. Moni eza na biloko misusu ya batu bilobela. Il faut que la vraie information, ce n'est pas parce que au Vandika ka inventé le faut quelque chose ou vérifier ou ezaya sol. Voilà bande konangai pour na lelo to koyamba mwana mboka Jean-Marie Lukulas. Oyo azali président ya G24 oyo a initiaki encadrement ya bakuluna lelo. Est-ce que makambo salemi lecture nae sur la date il y a le 19 20 21 oyo makambo uti koleka ezandenge mbote mwana mboka mbote ndeko Eliezer mwana mboka Jean-Marie Lukulas na bité soki ozaki na mboka soki ozaki na mboka te yo osalaka neti ozana mboka neti ozana mboka te komona ka 2 jours oh na uti France oh nazana Paris oh nazana Kisasa nazana Maluku ainsi de suite makambo ya le 19 lecture na yo. Ouais, ndeko Eliezer, merci beaucoup nandenge oyo talanga pona makambo ya le 19 déjà le 19 dans le 20 eza journée pas si ndeko Eliezer eza journée oyo yai batu bakufaki na batu bakaki pasi mingi c'est une journée oyo que avant to banda tant baka une minute de silence na mise une minute de silence na motema na ngai parce que batu bakufaki quand il y a une mort d'homme c'est difficile ndeko Eliezer. Le vrai problème c'est quoi? Dans l'introduction na yo tant au lobby batu bazana hôpital batu bazana hôpital ndeko Eliezer pas ces mingi na bato bazana hôpital nzamba ko sunga babika mais bato bakufi na lingina ye ba lelo yo ndeko Eliezer tangela ngai kombo ya ministre moko akufi tangela nga kombo ya opposant moko ya muneno akufi so totaliti bango nyonso ezalo majorité est à l'opposition, ministre Mokota Koufi, député Mokota Koufi, dans l'opposition, opposant Mokota Koufi. Batba Koufi, c'est le petit peuple d'Engaba, le petit peuple de Massina, les petits soldats, donc c'est-à-dire, pauvre Mbakoufi. Le petit peuple de Koufi. Oui, mais Fayoulou a zui le quoi, Azana. Les Eliezer Nabi Batou Bakoufi. Nabi Oya Koufi. Bon, dans l'hôpital, nous avons des médecins pour traiter Bango. Nabi Batou Bakoufi. Oh bakufi eza petit peuple eza mutangaba ya masina yolo kauka batu bakufi c'est le petit peuple c'est-à-dire yango na loba ke tango to sala likambu to ebelo to sala batu bakufi c'est le petit peuple ya linga na yo na kauka na yo na masina batu bakufi c'est ça qui est déplorable ministre akufite opposant munena akufite ezali ba petit peuple bakufi donc pour ngai ezali mawa mingi parce que kauka yolo masina déjà to na pasi na biso mais lelo batu bakei voilà lelo batu bakei makambo salemi nengo lobieza ya solo ba oyo bakufi moyen to récupérer bango ezate ba misusu batumbami na kati ya nini mais selon yo oyo ba bengi dérapage aux justice certainement na lingi quand même au salle lecture par rapport ya ba responsabilité qui a fait quoi en tant que ya mutu oyo zosala de manière neutre une analyse. Quelle est la part des responsabilités? L'analyse est claire et nette. Selon moi, Jean-Marie Lukulas, concernant le parti politique, que je dis majorité ou opposition, selon Jean-Marie Lukulas, na koloba batumbi parti a oyo batumbi parti politique, bureau parti politique a oyo ba oyo pe batumbi parti politique a oyo
mais kotanga nana tumina na tungite ko ba membre na bango ba ba tumbi parti politique ya oyo parce que tango ba parti politique majorité etumamaki lobi nango ya opposition et kutuma na butu nango c'est-à-dire tokolo ba membre na bango ba séparé ba tumbi ça c'est l'analyse que j'ai fait moi j'ai fait une analyse, je ne sais pas, je n'ai pas suivi la déclaration de Bango. J'ai dit, je pense que les membres de Bango va oyo à côté va salir. Mais moi mon problème c'est qu'important c'est pas Batumbi. Mais le problème c'est quoi nous devons être logiques. À Kinshasa aujourd'hui, nous avons un sérieux problème, il y a chômage. Nous avons un sérieux problème, il y a Kuluna. Matin, midi, soir, avant que tu marches et Salama. Avant marche et Salama. Avant ma manifestation, avant les 19, Ndeko Eliezer, chaque jour, nous avons sala bakuluna boma batunakin. Nous colonions surtout nous avons sala. Na Kinshasa, il y a de morts par rapport à bakuluna. Est-ce que tant que vous avez la manifestation à Bino, que ce soit opposition à la majorité, bana on a boma batu déjà chaque jour. Bakoute une occasion, il y a une réaction à Bangozani. Chômage, nous avons un chômage. À ça la kate. Kuluna, akata watu machette. Mukola koute ne ba yebela osani. Osa pillage. Ba osa pillage. C'est des Kuluna qui ont pillé. Parce que déjà chaque ngana nkabla ba Kuluna. Nansi lelo na Congo nous sous-estimons les Kuluna. Ya on azoba ke na zwa idée ya ko encadrer bango. Oyebi tozana sorte ba Kuluna o ba le plus dangereux. Oui bazala wapi na victoire. Ah bon. C'est-à-dire des Kuluna qui dorment dans ces terrasses. Ba caniveau. Oui. Et je ne sais même pas, cannibales. C'est des cannibales. C'est des gens qui mangent mboa na niao. Ba l'air mboa na niao banaona. Banaona ba comment le kola ba tu vois Pitbull, mon Pitbull. Baza tellement méchant, mais Pitbull aza mutayo kaka. Mon Pitbull ninga za méchant wana. Ana mutuna yo kaka suki mukolo Pitbull abina Pitbull sala bo sai. Banaona o ba comment na niveau ya violence wana. Banaona ba ba cannibale. Nansi batebele ba sous-estimer le phénomène ba cannibale. C'est-à-dire comment le quoi Pitbull. C'est-à-dire il suffit il y a les camomoko ba ordre nous allons regretter. Je sais ce que j'ai dit. Donc Zelana Mwana Mboka Jamari Kulasi au lobby les Kuluna les plus dangereux bazana victoire. Dans le lobby je te dis on les appelle parce que peut-être bo éviter ba benga cannibale. C'est des gens au balia ka mboa na niao. Balala na se ya ba terrassé. Bazar na victoire de mon je ne parle de Kalamu. Ok, non, je remercie l'Éternel qui est Bakuluna, na Kalamu batumbi, na Kalamu batumbi ba station T. Na Kalamu batumbi ba station parce que les dangers c'est quoi? On dit ba construction anarchique de Tongaka. Ouais. Ba station et comment permet na bandako. Na bandako nyoso ba station permet nango. Soki batumbi station moko. Net na kauka station to mami na coin banda ko nyose ziki parce que dans votre station heureusement ba kuluna to encadrer qu'ils ont une conscience de protéger ba station parce que ba station za sima banda ko na bango il suffit station pas station to mami banda ko kende parce que station soki et ça c'est bête za quoi bombe nga sana mobilo ya nabi et fait ya moto à station ndenge salaka heureusement je remercie ba petit wana nyosto o ba protéger ki ba station wana parce que so ba station ma banda ko parce que quand on dit boton anarchique maté tabo tonga ba station di bosa mandako batu lelo ta mobule bimi heureusement je remercie ba petron nzamba mais zape na ba station zo ya kotongama na sima ko kuta bandako yango ezo tongama partout mais yango na bine construction anarchique nous devons lutter contre ça je parle nous devons lutter contre les constructions anarchiques on ne peut pas construire station service paiement na ndaka batu tango ba kuluna na ba tumba ba station mandako batu ekokufa yango zo lancer message tango bo tumba bo kieba na tumba ba station. Tant que tu as station est tout terrible pour Nabiso. Donc aujourd'hui, nos politiciens, il faut passer l'attention. Nous avons des Kuluna incontrôlables à Kinshasa. Et je dis précisément à Victoire, il y a des cannibales. Ça fait 3 ans dans nous devons faire un centre de désintoxication. Pour les loyaux, les 19, les 20, on a appris que les armes, petit bazooka. Ça a des actions ma bien machette. Est-ce que l'insécurité c'est au niveau de l'autorité au niveau de mes oppositions au niveau du peuple. C'est le petit peuple qui va endurer. Peuple kauka yolo sur banana ba ça des machettes. Tu connais pas arme. Pendant que violer mon arme c'est plus dangereux que na machette hein. Donc faut y avoir conséquences ba mto ça là. Loko tout ça la conséquence donc faut y bango. To y bango le peuple suka wapi. Petit peuple suka wapi. To benga sou passer ngo mulu na ramasser ba arme wana. Nzamba pa mola bino.
Donc ceux qui n'ont eu bien bandeko o to mona ki na minduki bazaba kuluna parce que moi na pona auta na ndaku boyazwa arme abanda ko manya yebi atanga yango te akobanga kutu ko simba yango. C'est ça danger zola qui ça. Mais Jean-Marie Lukula c'est quelque part là ngana zo mona ke yo pe oza responsable hein. Oza responsable na makambango parce que yo muto bima ke ozo encadrer ba kuluna. Mais ba kuluna lisusu ba yeko bima ndenge nini parce que manifestation en pleurs o wana ngana monaki na ba courage o wana ya mutu azo kipete bazo beta masasi azo pusana donc yo pendo faillir na G24 beaucoup tima kama ba kuluna yo mo kuto lobaki en émission lobi bo pesa Jean-Marie Maboko bo soutenir ye pour encadrer ba kuluna na ça na ba début na ngai je ne suis qu'il n'a pas de but. Il y a un encadrement à Kuluna. Ça fait 3-4 mois. Bakuluna va depuis 1965 il est là. Nga na bandele ko encadrer Bakuluna pour preuve nza eloko lobi a très bien na faillir nga zo encadrer Bakuluna kalamba na station mongo te na faillir te na réussir na gagner. J'ai na réussir likambo tanga na station mongo na kauka o batumbi na réussir. Faut me féliciter le ba que Bakuluna no zo encadrer station mongo te tumami na kauka. Station mokote tumami na kauka, station mokote tumami na Veme, station mokote tumami na Victoire. Bakuluna wana basali musala ko protéger ba station. Il faut remercier ngai parce que ba petona na dikai bonesi bango mutu so azo marcher botika ya marcher. Mbo protéger ba station pour ekotumba banda kuna bino. Na réussir il faut féliciter nga. Ya on a que il faut ba petona toucha ba médiateur ya ba commune. To meka l'état meka ko tia maboko, l'état soutenir biso. L'organisme international n'est pas pour soutenir Ninga. Tire le soutien ça nous formater. Exactement. Et là muké na zo buna na muké. Ba oyo soutien muké oyo vers André qui muta nimé ko pesa biso. Ba on va protéger Kalam. Mais so pas pesa nga 24 communes, ba ngo protéger ba station, ba ngo protéger ba pillage. Parce que marche pacifique ezali pour preuve. Tu sais que da utaki poto ayaki. Mobule bimaki. On est bimide. Tu sais que da ça qui discours mobule bimaki. Et bimide. Mais tant on marche et tant ni nego ya mobule ko bima, c'est-à-dire il y a quelque part quelque chose qui n'est et ça m'a été pour deux manifestations pour dire ça mais boule mec ça m'a poigné parce que le Kuluna sont comme babenga ngo ba pitbull bazana batu ba dirigeant bango ou ba zoka ordre alors non yebisa bino ba congolais vraiment nous devons mettre nos intelligences ensemble pour trouver solution il y a phénomène Kuluna. Ce qui te trouvé ce phénomène qu'on a été dans le bien sous les lots. On a des informations dans l'émission là yo. Ba olongo makamba au piège, ba olongo zo minduki ba lata ba bombe na njoto. Ba bombe on a balata ngo toujours contre population. Ba ba kufa lelo ba bazon hôpitalisé. C'est la population. Voilà les nouvelles. Voilà. Les facilitateurs Kodio et son dialogue il y a Mongaliem. Commentaire ni nos hommes. Est-ce que zanatina les sous dialogue? Est-ce que zanatina te ce que zanatina pour résoudre le problème ni ce que zanatina te ni tokoki ko sala concernant le dialogue, moi j'ai une proposition claire et nette. Vous savez, aujourd'hui le monde entier va d'accord avec l'élection de décembre. Donc il y aura un glissement. C'est clair comme de l'eau. Mais moi je propose une seule chose. Aujourd'hui, que l'opposition, hein, il y a l'opposition et l'opposition, que l'opposition véritable, l'opposition, il y a Congo, Otoyebi, base courage, il y a primature. C'est-à-dire, toi tu es premier ministre de l'opposition, tout le monde a Batokolo Martin Fayoulou en œuvre, tout le monde a l'UDPS en œuvre, tout le monde a l'opposant en œuvre, tout le monde a majorité présidentielle en œuvre, va gérer moi transition. Ne pas la transition ils allaient sugi 10 mois on pour ça basa transition à 5 ans. Oh, là n'a négocier. Ba fana penza ko bazwa premier ministre ba passer pouvoir penza. Mon pouvoir ba réduire chef d'état za la wana. Na mon pouvoir mon ke bazwa premier ministre penza za la libre ya gestion ya mboka. Opposition primature ba kabula bazwa batama yele majorité présidentielle ba tché ba mayele opposition ba tché. Nga bazwa 5 ans, c'est-à-dire basa recensement ils en Congo té. Ba nommé ministre de la justice, il y a opposition, a régler makambo bato bana prison wana, c'est-à-dire il y a ministre de la justice opposition, a ke nana so bato bana prison wana, a benga bato indépendant, a régler, ba misana ba prisonnier té. Ba pour le ministre de la justice opposition aya,
ye asambisa na makambo ntu bato balobaka o aviola ki wasalebe et uta ye ministre justice ya position abimisa bato wana bapona ministre ya finance ya opposition po ba salaire na biso ebonga hein ba fonctionnaire be ebonga bapona ministre ya emploi ya opposition po ba emploi et créame bapona ba ministre o ya finance mboka alors bazwa 5 ans po to pesa sous carte blanche te ezalaki Mobutu alongwa Mobutu akei bato asikabaye ekomi bango so bakende siko bayo sepsusu eyoma non eyoma ezasu te les occasions lelo yo bobi mandat ya chef d'état esili akose représenter te nga nasengi azalaka garant ya likambo na oloba président azala garant atike la premier ministre pouvoir tout le monde a besoin Martin Fayulu ministre ya finance tout le monde a besoin na Congo salaire comme mutu asuka $300-400 tout le monde a ministre na opposition ba pour na ministre de justice akota tuna neni bakanga ba pour na ministre de justice opposition abenga ba indépendant ba famille oyo ya nani wana bakanga kiso bato baza ba viola bato basani ya bimisa bato wana ba cha ministre emploi ya opposition bakabola penza Joseph Olengankoy ba pesa bango tout le monde a penza 5 ans to pesa bango sous carte blanche te o électé to ebi na Congo to ebi nombre ba congolais te to ebi na Congo makambelete ba zo penza 5 ans président Kabila asa ko na MP4 atika pouvoir il peut se gérer non te ba to bele ba gérer non te ba gérer population mo na gestion na bango total a penza que mboka échanger ba ça le recensement ba ça la carte bien ba bongisa seni mboka e bon après ne to que na élection ngala pesi bon 5 ans mais à une seule condition que primature pesa mon opposition président Joseph Kabila azali ba pesa bato mon père ministre ba travailler ensemble pour l'intérêt supérieur ya peuple ba comme bato moko oyebi pour élection bonga so bango ba sanga ba ko bato moko oyebi période ya Mobutu élection zo misaka tricherie za kitena élection omona Albert Timothée Moleka soka bimi boyebi venza que Timothée Moleka za populaire qui sont babimi qui sont baza populaires comme ça ceux qui ba bongisa makamanya sou ba les élections bobima ba Jean-Marie Lukulasi ba bobima parce que nous sommes populaires donc na lingi ba Koko Mulumba ba bobima ba André Kimuta ba bobima ça dit bateau populaire bo saki 5 wana ba bobima pendant l'élection de longa lingi wana donc vraiment papa Etienne Tshisekedi j'aimerais monaka na mutu na OK papa ba corps ya conférence nationale ba nomaki yo premier ministre et komisiko Mobutu azalaka accord conférence nationale souveraine et appliquamaka olingo primature zo yango siko zo primature wana siko yo bo gérer bato tout ba mayele ba Vital Kamerhe ils sont intelligents ba kamata mayele na bango Congo et comme le Brésil ba ya bacha bango tout ba sangana pour l'intérêt supérieur de la nation bo sangana bo bimisa côté majorité bo bimisa bata mayele ba bo chabo bango nyoso ba sangani conflit esili là tout tika 5 ans ya gestion à pays tout le monde a besoin chômage ndenge kita tout le monde a besoin Martin Fayulu ministre de finance tout le monde a au ministre de la justice de opposition majorité présidentielle so baza 50 25 opposition 25 majorité mais là on a 5 na opposition ba pesa ba poste il y a emploi il y a finance il y a justice ba poste que to la wana comme c'est occasion ba bongisa mboka siko après 5 ans total siko et là on y est le kina mboko alors l'église siko population de siko a contrôler gouvernement na siko ba nous habitons de 2016 à 2017 to sala boy de 2017 à 2018 on savait ce que makambo ba sala te siko chaque année ba pesa so droit au marché bino ba majorité présidentielle bo sangana ki bo ba bo sala ne bo salite to marché d'autres dans 5 marches autorisées par gouvernement wana bon on peut ba établir programme ne ba sala musale ko mata salaire mata après chaque année ceux qui quitté population et bimi un an siko biso to comme la pouvoir ko la population donc idée nga on a bâti le dialogue on a basé la idée. Merci beaucoup. Nzambe apamola basa la ka idéo. Tout le monde a besoin de majorité zui président Joseph Kabila na bien un plus 4 céder pouvoir wana siko parlement ko zalande ni période wana le premier ministre a cause la redevable na parlement parce que même na moment wana ne connaissez le premier ministre na moment wana Congolais nyonso tout abaluka comme ala na logique wana c'est-à-dire premier ministre wana parlement va soutenir rien parce que c'est-à-dire parlement faut soutenir gouvernement on a posé au gouvernement de connaisser so basa 50 ministres majorité 25 pouvoir 25 na premier ministre bon basa président Joseph Kabila côté basa anani siko majorité parlement et parlement ngenza wana aza parlement ya mututé parlement ngenza wana ne basa la 500 basa parlement ba yebake
salaire à moto comme iboye moto kanga qui est une injustice parlement ça parlement majorité présidentielle T parlement ça opposition T parlement ça li uniquement pour nous soutenir population parlement ba parlementaire ba confondre ba kanisa bazala wana pour nous soutenir majorité pour ça ba soutenir majorité ko ça mabe soutenir parlement ça wana uniquement ron na bango ezali ko soutenir population ba on ne ba li wana gouvernement on a proposé wana o ngana yona ba populaire to zala population photo zala vraiment ne connaissait toi populaire ça dit parlement wana ne ozala wana et ali parlement to changer parlementaire ka o wana bazawana basa siko na mutu na bango siko ke parlement de bozawana bino siko yo bwana gouvernement oyo ya 25 majorité 25 opposition premier ministre na 5 ans babongisa makambo nyonso tolelaka oh fichier électoral recensement za la kate makambo nyonso tolelaka wana ba combattant babokechu bango tu bazongi na kin to pardonner mutu nyonso tous les combattants Kinshasa ba honorer Ngwanda mais honorer Ngwanda c'est dit spécialiste en sécurité basangani pe basali commission moko ya ba ancien ba sécurité na biso mboka basangani est-ce que yo biloko wana zoloba au moins que c'est faisable Jean-Marie Lukulasi mais ndegoleze na mboka oyo na niveau tozali bako supporter présence ya Honoré Ngwanda ndegoleze oui nakoloba elo moko to beta masolo pour l'intérêt supérieur de la nation to sengi pardon pour na bien emission to sala yo sala mabenga sala mabe to sengi pardon pour le Congo comme makasi nous devons être ensemble c'est-à-dire tous les combattants bazana poto bayer circulation ba o aza spécialiste de sécurité basangani poto protéger koko ba presse ba idée sur la commission nationale ya sécurité tous les spécialistes, les vieux Mokolo, les Ngbanda, les Darouesi Mokombe, tous ces spécialistes de sécurité, ils se mettent ensemble pour tout sécuriser Mokanabiso. On met tous ensemble. Bah, spécialiste, il y a finance, bah, Sangani, bah, Nani, le professeur Mabi Moulumba, bah, Délice Sanga, bah, Vital Kamere, on se met ensemble, on dit bon, maintenant nous allons travailler, Nengenin Tokosala pour Congolais à Souka, Ali Alipa. Nengenin Tokosala pour Kate, parce que n'a idée dans le gouvernement, bah, l'ongola, on est parti à l'aéroport en Njiri. Ngambo kuna batonga sita sika gouvernement na lobana batonga penza sita sika donc ville matin changer côté kuna bazo 5 ans bazo 1 an des anté faut ba ça recensement ba ça mbangu te ngana yo negalese to fana sota libanda makamona to so libanda to sala bakuluna to kinga bakuluna to pesa bango siko tango ba ça 5 ans bo pesa bango 1 an te bo to 5 mois tamuke bazo gouvernement 5 ans ta ba ça 5 ans wana so ki ba kokite nde wana ngai na yo endegelezer na papa Molière na bato tanga ba populaire na ba chikoko et comme tour na biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ezalaki bongo mwana mboka Jean-Marie Lukulasi makambo dialogue ya lobby 5 ans. Jean-Marie Lukulasi propose 5 ans ya transition pas makambo ya soki ndenge nini sikoyo apesi équation moko makasi alobi problème azo senga ezanini bapesa mututu oza spécialiste na makamuni makambo bilanga ok ministère agriculture yangoyo o makambo ya emploi o Joseph Olenganko yangoyo soki balingi soki ville ya Kinshasa kopesa na soki Frank Diongo yangoyo o finance Martin Fayulu yangoyo na sima ya kobongisa makambo wana nde tokende na élection na préciser pe na lobby ke ba pesi population droit chaque 1 an makambo o sala soki bosali yango population beti maboko so bosali mango te population e marché e bengali bino voilà bande kolongai ezali masolo biso toyaka kobeta yango wana est-ce que dialogue ya kodio est encore important mutuna na manifestation oyo Jean-Marie Lukulasi alobi mwana oyo azouta na ndaku na bango soki aza kuluna te akoki kozwa munduki te abanda kobeta masasi kuna penga ina lobaki na bandeko justice ndem to akosala musala na ye je crois que bakosala ba autopsie bakosala ba contrôle parce que mbuma ebetama na soda e banaka po ye mtu atanga musala wana ebi ke soki abetia mtu akufi soki abetia oyo peut-être mtu ayekola te akobeta kaka boya akobeta même na musapi po ayebi angote ndenge ezaleli tokoluka que ezala ndenge wana mais eloko alobi ya makasi eza que dans une ville où le taux de chômage est élevé na bakuluna baza ebele bolukaka mobulu te parce que ko dégénérer kaka po ekozala occasion bango bazwi musala ekozala tongo midi poko bazoza bango bakolemba te parce que bulo yango wana olie balalaka ekozala ka ndenge wana soki bokoki koyoka yango eza ndenge wana comment avez-vous trouvé likanisi ya Jean-Marie Lukulasi
nako senga na bandeko bosali commentaire sans injure parce que belé ba mesana ka kofinga mais pesa pe ya yo likanisi ko pesa bien mais tozo informer bino déjà que ndeko na biso ba bomaki na Inde Cynthia et ko koma na Kisasa lobby mercredi et kozala exposé na sima ya palais du peuple akokundama le jeudi na nécropole entre ciel et terre biso to sepeli ke akundama na nécropole parce que on nécropole les a mutu akokende lola te akotika la pena mabele te azo yungulu kaka na katikati boya mapata tellement que bakata kata yenda mundambu place na ye eza wapi ka entre ciel et terre en attendant que likamuna ye ezwa solution ezali programme to pesi bino bande konangai bokolanda mona mboke Evariste Boshab tozoluka ko atteindre ye toyeba qu'est-ce qui s'est passé kananga na makambo chef kamwe na makambo oyo ya Kinshasa parce que ye numéro 1 ya sécurité botika la brancher tokutana na mbalasima merci.